Mais nde boza rappel wana bobo rappel moi lisu ma sœur Songolo Pakala. Ah bon maman tozana mena makilo baka lisu te ya. Là la bien odé oyoka makambu baka bibele koloba mame. Ah na tiana se. Tiana se. Bobangela pe ba cher c'est un vrai copain. C'est là du solo. Oh muso pe so tiana ko star ko le ka yo moko papa. Koro kills. Et comme ça mi koto ni ka frère général. C'est to va di kaka. Ouais c'est le ya ba tebele. On tika n'importe qui te. Azama be. Ah, au bout de l'église. Je te dis ta alobi mingi ba prophétie ebele ezalaka penza makele. Ezali moto ayebi moto akeya betili solo de l'église Songolo Pakala. Moto ayebi moto ake place moko abetili solo ya motango ale pasteur asali yango prophétie. C'est là yo. Akoki kozala na raison. Oui. Et ça la mara ndenge ni bama kio nango musu. Il y a fabrication, il y a eloko. OK. Eloko eza original te. Net à l'obian. Ouais. Net boye na donc une église Songolo. Passer on a pesinga ba kombo ya bato oyo ya yibi. OK. Bana mbongo. OK. Ana problème boya na problème pour azana inani na ye. Tant yo ya bloqué yango. Obandi ko sakola. Bango ba bengi ko sakola mais ko sakola te amakiona. C'est ça, il n'a pas tort. C'est ça la marque. Toi carré ba pasteur baza bongo. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi boluka biso musika te. Bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Kapage Télévision, bienvenue na bandako na bino tokotaka sans permission. Ya malamu ezali po boya mbarabiso et puis ngai na sepelaka mingi soki na kuta na mosai na Nzambe le prophète Denis Lessi, en tout cas l'homme de l'écran prophétique Antima Kiona papa de papa daddy de daddy. En tout cas merci na ba balandaka biso bato ebele bazali koloba ebele balobi te ya Denis koto ya Denis par-ci par-là to esaki bino makambo susu ya tcha na break asokola maboko lokola Simoni atika na ye. Merci na ba nyonso balandaka biso. En tout cas lelo tokenda ngo pe na ndenge ka tokenda nango mais lelo pe tokenda ngo na ndenge nango mususu. Merci na ba soutenir biso partout dans le monde. To tcha numéro ya Ntoma naza sur soka continue na page télévision zo rappel retour ya makasi et ça la représente bien. Il y a des niveaux. Non, ça va. Ça fait mal à moi. Oui, linga lelo makasi. Somme, on a eu pas makasi. Oui, linga banga makasi. Oui, linga modilix menani. Modilix. Modilix. Na ba sapato. Somme. Na ba chemise. Somme. Kao. Vraiment. Na sepeli. Ngana ela ko ka ba. Yo ela nga ba. Yo ela nga ba tamalamu esunga nga makasi. Somme. Bas. Ba tunonde na oliate. Ba tunanga ba mabanga na ngayo. Ba tunanga nde. Non, babakisa mi pekali. Babakisa mi. Mais ça va aller. Nzambe asunga. Ba prière no esali Esali. Ba nzondo nyonso betaki en tout cas ba mamu. OK. C'est nzambe azwa lokumu. Papa la bisa justice azabimi. Côté boya bimi, babim pakana pe na za bien. Il y a des bonnes santé non. Non, santé ça va. Santé vraiment ça va. Santé ça va. Rentrée scolaire Rentrée scolaire on a voyagé mais na osaka ma voyage more rapide na zone. OK, on le bani na ba parents oyo baza quand même stressé. Bon ba parents ba stressé. Bo tiaka elike pa Nzambe. Amen.
makambo eza bongo mboka ya difficile makambo ya difficile bon tobundaka malembe bana bakota classe le reste nzambe au pouvoir nzambe pe gouvernement pe ezosala befort bau tokota basala befort mpe epermettre biso to faire face na nani biso to bana ebele boye donc tobunda kaka na bino tobunda ensemble. Pasteur Denis Lesi, prophète Denis Lesi, totali vidéo moko awa ya papa na biso José Ndita alobi mingi ba prophétie ebele ezalaka penza makiola ezali mutu ayebi mutu akeya betili solo na église songolo pakala mutu ayebi mutu ake place moko abetili solo ya mutu yango ale pasteur asali yango prophétie selon yo akoki kozala na raison et ça la marandenge ni bama kiola ngo musu bama kiola c'est quoi il y a fabrication il y a eloko eloko eza originalité net ya lobi wana net boye nazokende église songolo pasteur wana apesinga bakombo ya bato oyo ye ayebi oyo bana mbongo ana problème boye ana problème mpo aza na nani na ye ntango yo oya obloke yango obandi kosakola bango babengi kosakola mais eza kosakola te ya makiona c'est ça il n'a pas tort et ça la trois quarts ba pasteur baza bongo kope koma yango wana to aleloka nzoto te obetaka bongo na sikoyo bato babeta maboko me baoyeba te eza faux yango tomona biloko yango ezoproduire befe te befe ya miracle eza te mbayoki mais subasime ya te parce que eza makiona on a raison on a raison. Merci encore une fois pour la question. Tout le monde fille mort sur internet, papa a mis bomi pour na souci à bolingo, mobile a déconné dans le mariage. À coquille en côté, ma parole ya mabe est blessé à mille poison. Il y a des niveaux à Togoloba, ezali envoûtement ya famille, ezali ba réclamation, ezali mutunde ye moko à perdre kaka. To bolingo comme ça rappelle mutunde tawana. Bolingo pe comme ça neta wana mais obomate na mita lelo. Rien to kabani kaka na ki olela kaka mais ou bien au supporter pour mibali ba komi na bango ba basé belé tozali na époque ya kalati époque ya lelo mibali ba ebelé je préfère na se retirer na luka nanga mususu na kende na passe c'est que fidélité leki na luka mususu ke na miboma c'est ça komi boma déjà okeli felo babiloko ya ba problème oko no kota li felo likola mutu on peut les arraler felo direct felo direct OK sikata omi bomi oyebite tu as pas demandé pardon okufi pour battre musu bana tu pars en affaire directement ezate par rien ata possibilité ezate poison enfer omi bomis oui enfer mamoko. Bon, yo kota enfer likola mutu moko boyekela monte. C'est ça. Ataza kitoko ataza mbongo kwa ndeni oko supporter. Pour wane comme na éviter so bamvutuma mais en tout cas normal boy. Mon bali a déconné au lobby ko beta yo ko bon problème ya te. Au supporter ko kite pour papa to kabwana. Ozo lela mais ozo kabwana. Vomi okonda, vomi ozala olela ti obimi. Oluki mobali mususu ti mokola oya obali ke na ko no bomanzoto non ba jeune fille ba jeune garçon eloko wana basala ngote hein bo meka kutute basi ba yele mibali yele bondela kaka okanga makana mwa mutu moko kaka aolinga o kaka vraiment mariage ezalaka décision à deux personnes malongi ya kati ya libala ezarani ba malongi pesa rabatu babala nyasika ezaka malongi ezalaka mobile ya combien de bolité combien des années na 2000 donc tout melia ouais tout comme na ba 15 ans ba 20 ans ouais ebele donc ezaka ko supporter moninga OK aza yote yo za été ana ezaka bongo ezako aza yote yo za été aza yote yo po za été donc bon écoute na ba caractère différent OK alors il faut supporter car OK
Ok. Alobi yo tala kaka. Et comme tout na yo pour lobby so bovandi. Ah ça va bon yo tiki. So comme on est dans la kala to lelo. Lelo bitumezalaka. Atala papa. Vraiment. Ezali po ko son ezanga te. Ouais. Mais net niveau de komisiko net to mesani déjà oyebi ke loko so na bete ya osilika oyo bo mesani déjà. Soki bo silika ni lo baraka manque de volonté. Ok. Mais to mesani déjà. Yo yazaye. Bodande mokote. Famille na bango za ya bango. Ya bien za bino. Il faut luka ka réconciliation. Donc il faut supporter. Ok. Nde o mona ene to za Marcelo akangi mutema eza bongo. Ok. Ata likambo za moye bima libana te. Kangi ka na kati. Ba oye baka ba audio ba biloko ebele mais so moko akufi. Mais na normal boye rien. Po bato baza se bazate. C'est ça. Pour biso tozaki étonné que o mère azalaki na ba défaut. Il est quel biso. Pour pesa biso image susu boye biko jouer rôle ba pasteur. Mambo za ba pasteur. Église. Anda ba pasteur. O pesi mbwa boye. Makambo eleki nde ebele nde na ndako ba pasteur. Okuna hypocrisie. Na ba obozo benga l'église so ara epa na bino. Ezo attaquer bino. C'est un moyen ya kosala autrement exacté. Surtout bimisi libanda. Vraiment. Tout sur la carte. Est-ce que moi ça pasteur pas kozala moi c'est zoua? Oui. So la botamina ngo ba usani. Ebele ba zoua. Ah, il faut enseignement kaka. Enseignement. Pour la plupart ba c'est pasteur na kutana bango. Et ça rappelle ça l'émission ya télémia. Ba bongo. Ba touté. Soua. Ba ça va passer. Na ba te ba beta ba onde tonga liwa. Donc liwa. Maman tina koli. Te maman tina pas. Mais ba o eza fresh. To mona makabo. Maman o aleka. Donc en fait, liba les akaka supporter. Amen. Supporter biso tozali. Supporter kaka. C'est ça. Supporter kaka. Bon comment? Ce qu'on a dit buzz. Nous en quatre à Dibala. Pour le on a zio plan moi terrain. Oui. Buzz au gérant de que bon pour les bêta midi banda. Bah ça le pour la 18 000 émissions. Mais pas yoki. Yo attitude nous ezali envers partenaire là. Bon il faut qu'à supporter. OK. Oui c'est là bon. On enseigne à mère tant que on a paix. On a faut soigner moninga na tant que en paix. Non. C'est déjà que né dans un pasteur, né dans comme maman roya, vous soigner de la morale. Il faut y bango, aye bakinde toza boye. Nengo balinga boye. Nengo balinga yo be bako finga. Non supporter. OK. Neti be pas ta kofi. Doni maman Tina, il a fait il a le kutana, il a le kuta. OK. Mais na supporter. OK. Bazolo bazuba ozango ya solo. Mais il faut na supporter. OK. Oh mona, yepe ngai pe soki ba bokini. Tout le oya vrai ou faux. Enfin supporter. OK. Ça supporter parce que soki te mamba le pandana. Et ko pandana. Moi été. O la bilo mutu bene. Ba pecho bilo ba yo mo po bi o ya so. Ba ke bo oyo yango mais siko to sande ni obisika mère. Ya makam. Vraiment. Moi si to mobali aka ko perdre likabo ya libala na ye na tango ni. Oso de connaît Petro. O lekisi. O balobi balimbi saka so mobali fa pona so ndeli bolwa. Toza égal hein. OK. Moi ça mobali to eloko moko ndenge pe mobali azande pe moi ça ya te o moko supériorité. Supériorité à mobali eza lokola za papa. Mais dans la logique toi ne monte pas sur yo nga na oyoka ngo. Yo peut te déconner na oyoka. Mais siko mibali baza moi bata sembla. Moi sembla et puis moi supériorité mo gamvuka moi mais toi ne moko. Toi ne moko suki leki ya moi passe. Ya dernier en tout cas merci pour la réponse au PCBiso. Au glissa qui moi likamoro wana
lelo to moni bato bakomi kosala pe ba marche pour la likambu ya olobaki kosimba na yango te bato kotsa yo ya papa na biso Marcelo to moni bato su bakomi ko imiter tina ba voix na ye pona kosalir ye lelo ba réponse comme na ba cher bo se gérant ndenge ni bino ba pasteur renommé bokendaka te soki moninga aza na pasi ke bo s'associer moi conseil et ça la ndenge ni nete ka ya mama Blanche ouais po ezo s'aggraver kaka mama Blanche na ye na mbali na ye pasteur Marcelo eyaki normal moto akufi ouais bakundi toloba loba nga na loba Marcelo amona mabe tokenda ekosolola ouais ayebisi nga vérité ke tala likambo ya boye mais yo olobi trop on yo so lobi bato ondima bato yoka bato sabo au moins du fait que yo lobi bato ekangi yango nga na fâché donc tout ça OK mais dossier za boye OK mais nga na yebi OK na bombi sikoyo bato yo baye eloko eboti biloko nyonso eza libala et puis penenga yaki pena na mama Esther afongoli porte église libala bato akanzaka olela mwa mingi avanda nano baza na bango me bavandi subasuma po mwa biloko eleka mais sali ke moins de 12 mois akebala bato bamoni yango mabe babino olinga mwasi opresenta biso ye pe asengi pardon abi situation nazali kovivre na baleka nazwa mwasi parce que ekoka kosimba su te asengi pardon na bana se abali mais bato bapoyi olimbisa ye alors bato bapoyi olimbisa ye c'est normal mais sikoyo côté famille nde bazongisi dossier likolo mais quand même oyoka ba voice wana voice eza normal mama Tina akozala pe aza stressé akozala pe stressé Kika c'est comme peu trop hein akozala pe stressé alobi non en tout cas ngana de na abayaka pe mona ba débita to bandi wana bandu ba ça ka pena aza pe ko baye pe OK deni olekisi ya boye na kendeka eza nango na libala ouais ye pe mama Blanche akope kozala nango OK po omoni biso pe toala ba biloko mususu oyo bato bayebi te si ba caractère mususu eza na caché ezaka mais mwasi abombi yo soki ye mwasi ya malamu abombi yo oso comprendre neti mama Tina abombaka na ye ti tokomi na stabilité tu vois mais eza bato mususu bakobomba te abandi kodévoiler TikTok, Instagram live. Maman Blanche il a été jusqu'à la fin. Soki babimisa bavo iswana te. Bavo iswana eza yi. OK. Za biloko muso alobaki na famille na maman a gérer situation mais et bamonika problème ye babimisa po nani wana bon. Mais parce que Marcelo c'est un humain. C'est un pasteur mais c'est un humain. Mais oui. Il a des faiblesses, il a aussi des forces. C'est normal na ba faiblesse na ye. Moi si pas comme on a certaines faiblesses o esengi etamso bo abima. Mende boza rappel wana bobo rappel moi lisu na ba sœur songolo pakala. Ah bon maman tozana mena makilo ba lisu te ya. Potela o ba katende. Toza batu doa câble te. Vraiment. Au moins na benda muninga leki obi winzambe. Makilezi pa. Osengi benda makilezi pimi. Po baza ezali. Po lelo comment make up continue église. Bazali. Bana kini na bana monde bakomi na niveau mususu. Ah, mais na osa nini nzambe. Vraiment. Makilezi. Vraiment. Ezali. Rolula pe oza moi ezali. Moi je suis franc. OK. Tu vois? Sikoyo moi si oza na ye. Faut être capable de supporter. OK. Toi batu maman, toi batu na maina makila. C'est ça. Nzete maman, nzete za muto na ebité so bazali mais na ndimité. Toi ka ko bunda olulia nza limbisa. OK. C'est pardon. Donc c'est ça. Donc il y a des erreurs oyo bilo musu
Il y a des erreurs, il y a des défauts humains. Bon, mais ça passe sous à quoi comprendre. Ah, vous tournez dans mon arrêt. C'est ça, ça bouille. Quand on aura bien ma mythe. Donc, à quoi bête à Malibakou, à niveau moko ya makas. Mais boye baketo abatu. Amen. Nous servons Dieu, nous prêchons Dieu, mais nous sommes des humains. Moi, mbebe gozangati. Ça, bochango na vérité. Na yebi sarabino bodutara. Donc, toza batuna maina makila. Et ane tozo que dozara na mbeto na moitié au sein à cet esprit. C'est ça. C'est ça le problème. Mais après, moi si na mobali, chéri na ngana na posa. Balugi. Bible mopanzi. Sikoyo bilo mususu eza bongo. Bilo nyonso tocha o spiritualité. C'est ça. Toi batu toi la ba sentiment toi la banani manga mobile. Mais sikoyo faut bomele moto ka. Parce que nani? Asali akoza pe na berere. Ka to boma moto ka. Yo bi kino so zero. Kinoa aza sete, aza mutu, ana mai na makila. Biso to comprendre. C'est ça. Abino pasteur. Et tous comprendre pour à cause d'appel à moi mbeba. Ouais. Bon, moi c'est pas constaté. Et ça fait du moitié à cause que de robuma était parce que à kangi na moi sinon. C'est ça. Toi kangi na mobali non. Ya makambo yaka. Ouais. Tu vois? Ayebi ango keza normal. À cause loba. Et audio yi. Mais et lobité que ba robota. Yem tabomi était. C'est ça. Tu vois? J'ai dit pour dire. Ouais. Et cause à la parce que là on supporter moi ça on supporter et là on est à supporter tout. Et ça là on a bimina mbali, et ça a bimina mwasi. Ça peut choquer. Na choc wana ako azamutu. Ako réagir maman na lembi na kenanga na koya kobondela. C'est ça. Bon. Ce qui est comme ya koboma moi na côté ya. Exactement. On est comme bande mususu. Wane komi mama mususu. Bon, mungai mingi makambo ezali par rapport na nde biloko. Mais batu so pe balobai ke yonde falo ça qui m'a bien na ndema makongo habité déjà yebaka déjà. Pour betaka pe déjà nzondo. Mais na lobati. Pour prévenir avant mutakufa. Ah. Mais sikoyo. Parce que moi ça mutu pe obenga ndenge ni po ba bete banzondo. Atayo. Bakanga mono na chombo comme tout option mususu. Papa. Et comme ninga mususu. Oui. Au fait que de la lobaka ou ya bango wana do menanga de ba problème. Vraiment. Okende susu. Na lobaka. Na lobi. Na kendai na maselo na bosamba. Ça dit que afunda inga to kendai ti à l'amiable to bongisi. Ça dit que j'ai parlé. Bon, mutango pe akufi. C'est ça. Le quoi akufi na e bon, to ebi ke basi ba kundi akeko bala. Ai. Moto peli on dirait erondre mutakufa ite. Bon, mais c'est le dur à supporter. Atika cher tenano ata pour un temps. Oui, mais bon, ça dépend. Bon, bangela peu ba cher, c'est un vrai copain. C'est là du solo. Oh, mon so peso tiana comme star ko le ga yo mo papa. Kolo kills. Et comme nous sommes content ni ka frère général. C'est to va di kaka. Bon, c'est le ya ba tebele. Ouais. On va tirer n'importe qui était. Aza mabe hein. Ah, ba obo to l'église. Ah. Oh, le bate. Cher. Na bandi na oyoka yo moko mibale koki. OK. Oh. Mais cher eza etumbelote. OK. Vi na eza wana. Oti kama mutu deux fois. Akoki pa longwa kela ba. Akeko. Ah. Abo bena o batu moko na ndako. Faut faire attention. Et comment il sera facile on n'a pas. Moi atikate donc akendega mais tout c'est na c'est ngana c'est famille bakutana. OK. C'est la première succession. Ouais. Bakutani bon. Parce que ben cantation wana na ndenge ke bazo kenda pe cimetière ba bilo mo bo za fête. Bo baza batu. Coutume pe le rapé ko baza batu. Ba baza osambela lokola mama l'acheter. Ba baza na bango. Et d'Afrique du Sud, allez de mutana moni ya. C'est ça. Yeponda et de token. Ozo comprendre. Ai binzambe te. Ah c'est ça aussi. Ah bon, tu go yo connais puis ça va tout baba no ça mais non. C'est ça. Alors maintenant, il y a un problème de risque dans la famille. Il fallait la famille pas solo là. OK. Maman, tozali na mwana. Na mwana nde tozaki
tosomba moi parcelle misato ata okosi mibale eza na kwe mais tosomba moi 3 parcelles bana kati bino mpe bozala nazwi de napesi bino moko mpona bino nyonso boluka moyen 800 nakoka te bon bozwa ata 500 c'est ça oyo mpona mwana akufi accident to mpe boye nde tokeboye bomonaki ebembe awa ndeko na bino amonaki ebembe système mpe koma ya kofungola te wana baduta babambete bomona quand même bamonaki ebembe bamonaki quand même mwa parti oyo nene alobaki mwana na ngai ndeko na ngai yindi c'est normal bon donc bamonaki bobiaka bamonaki nyonso te me bamonaki soki lelo bokomi kodute c'est normal baforma oleyindisaka banini biloko badéplacement banini bon hôpital yango oyo nani yango oyo so bobokende ovérifie bovérifie basololi osikoyo ifo tokunde bembe fo ya baptese bateki baparti ya nzoto bon voilà on sait jamais mais je crois pas Marcelo peut faire ça à moi ateka parti ya nzoto habite mon aloba azala on ne peut pas koteka nzoto vraiment vraiment et c'est vrai ils peuvent dire loba mais dans le fond faut tala pe mutango mwana bino azali mwasi na nga tala akufi bino pe boyoka nga tosala boye tosala ndeni bolingi nini boye esiliti eza eloko grave te soki mpe nga na okoka te bantoma mosusu baye boke mpe bodelege na famille mais ezala te likambo eke monde entier te na cher kaka oye soki abeti ye mpe abobeti ezanga te biso toolanda parti ye soki bobeti ye ye mpe fo abeti tout est surveillé akotika te c'est ça po akoya te tu vois ata cher eza place à oloba te mais il doit parler ayebi communication il doit parler ayebi yango koleka biso biso ozali na tv ye azali na réseau ye ayekola réseau ava biso abanda deya réseau na bato ebele ya bafrance wana biso toyeba ba tv ye azali na réseau aza batelefone bino ayebi communication yo mo te ta tosala ye na ye oh je pardonne à monsieur Denis Lesi ayebi ke monsieur wana kaka na otomboka puis bato ba ofâché comment il peut appeler son ami monsieur effectivement ayebi communication ayebi eloko ni azosala il sait ce qu'il fait alors muto ayebi communication boko sakala ete deuxièmement soki pe bolingi bokono déterrer soki eza vrai Marcelo ofunda bino au dédommager c'est ça soki bolingi bokende soki bozwi risque eke ya solo penza ateki bapunzoto Marcelo peut être arrêté mais risque 50-50 c'est ça donc tu vois babiloko ebele kozala bon nga namoni batiaka na se très important ozala rappele na église ozala rappele bapire bino oui lisolo moko mpe ekotaki wana ke ndeko moko tantine moko azalaki mpe moto batai na église paste amonaki nde lisolo ekendaki mama mpe asalela tai otalaka mpe batai ya bandimi na bapoye babasi baproche bongo toyamba tu te toala mai na makila omona mpe otali osepeli mpe ya ser nani tuna ye nano mwa solution ezala nango mais on dirait bino bampaka bozalaka mpe na bashoi te toke tozala ozala mosusu oluli mwasi monene ndeti bongo tomona ye mama asali tai po papa alobaki libumu te mais toko tomoni mama Esther azali na baforme te azali kaka normal lokwa babiso boyebaka deja nde aza na ovimba Mathieu azalano aza bebe soki ba baotiama ya moto ye aza na étranger omoni akene étranger mpo alingi te avivre biloko ya vivre donc yango akene étranger apréféré moto alibanda
ayebi lingala te ata boolo ata boye bango mais quand même et a dimension mutuzo mona moi aza rodite babebisi ye mutu ndenge eza na tala mwasi aza boye makasi mwasi a passé aza boye passer linga kasi déjà préparé pour remplacer. Ok, ba défaut nyonso wana okweyisa mpo ayebi yo mota avandi na nsima lokola kaka toko mobali azoloba ye avandi atelemi bien ode aza wana osekala ye te aza wana bien ode oyoka makambo ebele kolobama mais tiana se yoko yoka te yo sale te oyoka nde tevanda yo mutu na place esili bien formé aza formé ndenge aza kande tomona kimia wana yo omona kimia ndeni me kaka si okende babaselo soki akwelela yo soki akwelela yo te kende kasi akwelela yo donc au fait aza bien rodé formé déjà ayebi ke awa oye na liwa babelle sœur na belle famille bazotokisanga yo fozwa relève oye koremplace ete oye kokomplete nde ozala oye koremplace bama te oye kokomplete donc toi tu fais la suite azalaka boye okoka bango asala ite mais yo zala boye ekende boye otala lo makambo na bango te amuta discipline mwana poto mekwei poto bazala na mwa raisonnement mais alali batravaille déjà baforme ye mpona kobala auti na maboka bantoma auti na maboka bantoma batu batravaille ye donc aza kote ye eza problème te ye problème ya te mais problème ezali famille c'est ça clameur publique eza bato mais famille nde mutu adangere famille sikoyo azoyoka nayoki ke bafundi ye na ntebina na grande distance bon soki bafundi ye akokende kaka kosepresente akoloba oyo alobaki akosala oyo asalaki c'est ce qu'il peut faire mais moi je veux que unité ezala mpo ye maselo tanga na ye na problème na ye bafundaki bato bayaki basoda mais tokutanaki totie na se nga fundaka bato te nganga bafundaka nga kaka ma nafundaka bato te so ofundi monenge eza pasi kofunda mutu eza bapaye nafundaka te yo bolimbisaka no facile ngai nanga na problème te babiloko ebele namona bato bakofi basalanga nako ofunda ti namona mpe mopo abeta likolo ya bapesa na église boyeboye abetaki mpe mwa debals nazongiselaki ye nazongisaka ngai elekaka te ngai fozwa nabetaki ye atanga ekoma na nga te me nabi ngai mpo moto asaka appel na tv ngai epi ezalaki en direct donc ngai donc oyo eza nga balotanga ngai nake na ye ya bino ekokipe te wana na kopi moto akipaka te moto na ngai entre bino mpena eza yo eza vie quadre eza zacle bosilika te biso tolekaka ndenge nini bolekaka kaka tolobi esili bobosani na biso nabisaka mama tina yo kotomboka te banda na yo bandima tingela ngai yo po yo soki yo bandi kotomboka ngai natiki mabe mbalo nayebisi ye na kotika te na kosala nde nalobeli ye ye ta yebi avandi na ye ka nye tokeka bongo abeta ng arena aregrete kaka bo agrara ye na arena mo place kofi ape fale abeti na fere alandi baa na ye kasi ye nde suive le guide te yesu te ye barena te mais ye kasi ye azalaki moto atikalaka likolo kuna ye fale atika likolo ngai naza kolinga ye abetala yesu te po ye normalement ifale abeta bastade akende na eloko oyo yanga abeta wana nani te oyo ya arena hippodrome siko hippodrome bango basali esukilikili
Donc, à quel soit rien d'abord? À Bounara. Comme à un niveau normal, ça va. Pasteur, lobby que avant quand le gouvernement, il faut aux Arabes, moi, Philadelphie, qui est. Lobby liste. Liste, bravo, Emi continue à abîmer. Emi continue à outer dans Philadelphie. Bah, de belé, bah, bimé, bah, dans Philadelphie. Nous c'est pas quand même dans mon. Oui. Oui, bien, moi, qui l'ai lingaté, mais à moi, à comme ministre jeunesse, c'est bon. Bah, bimé, à bêta, bah, missile. Il n'y a pas que bêta, missile. Il y a pas si place. Problème, mais continue à souffrir, maman. Makasi. Jean-Pierre Mbemba soutenait na R et à Kabila. Ah. Oui, bah, tu as fait mikanda ya neza maman papa Jean-Pierre Mbemba. Il a supporté Coutinho til ndeko mona maman. Oui. La reconnaissance ou anande. Et a reconnu vous avez fait mikanda et dabango tant la vice-président. OK. Ouais. Jean-Pierre Mbemba, il est pour quelque chose. OK. Oui. Okay. Il est vraiment pour Coutinho, il est pour armée de victoire. Ouais. C'est un homme bien. Bien que moi, c'est dans ça, mais Abando semble pas Marcelo, mais il soutenait quand même Banane. Et puis, à côté au moins, soit comme ministre. Maman, continue à souffrir. Makasi. Makasi. Maman, Banda Boutou, si 13h, Coutinho, c'est qu'on lui a fait des choses que les prisonniers ont fait à Coutinho. Ouais, il y a des gens qui ont matété Coutinho. Vous comprenez? Coutinho a souffert. Non, a souffert. Nga, tant on a moni vient souffrir na bete. Na bengi Francis Kalomo, na bi Francis. Coutinho doit mourir pourquoi? C'est un vieux leader nga bo bimisinga. Ceux qui ont lingi nga. Bimisa ye. Ceux qui ont fait na prison Kabila va mourir. Yebisa ya ka yebisa Kabila papa après tout que tu yebisa. Ne abimisa. OK. Biso bato sa nga na Francis. Ah, c'est bien. Abima akenda. Lelo yo relève les amis. Moi na pe azu. Vraiment. Azu ata moi mbongo salaire à supporter papa. Parce que le traitement on est ya makasi. Au sololi. Azu aokoka otambola te. Au sololi. Azu gi retard na prison, l'état ba memie na nani wana 18 ans. Akei poto esibité. To bando va na vie to vie penda souffrir. Na soit vie lino. Tant to bimi na prison. Maman ne notika. Ngana zo soit na kanza kosi. Mais vie azo ke loroté. Vie azo ke loroté a beli penda. Alors lelo yo ceux qui président a nommé moi naé. Où est le problème? Azape mayele. Ambe mayele azafi mon Dieu. Ya Kinshasa ça ninyo. Na éviter monter mabe ba muta bimi to boya rabatu bako be étude bolongwana étude nini botika mwana adrenye asala azwa mbongo apesa papa biso be bazozonga zonga ba traiter papa c'est ça osolo azote ya te via obina boya koi na leli vraiment asi Coutinho c'est un grand leader ya mboka homme de la parole ye muto amema chaîne chrétienne. Non, il nous a mené dans la dimension. Il mérite. Vraiment. Il mérite ça. Et Coutinho, c'est quelqu'un de bien. Papa Pena Mouto. Papa Pena. Donc, parmi les bateaux, il y a Koma Boy. Ah. Oui. Parmi les bateaux, il y a Oye, alors que des stades boya tenu cité. Atie na ba vidéo ana. Ah, na yena mi fait. O tia vidéo. Na bi kasi na zo kura za oton tsane. OK. Il faut vidéo na zala. Pour la fois prochaine na toni sang. A soigner maman. Oh, mon baby oh, donc c'est un homme bien qui a été qui a été perturbé par la période de pouvoir. Vraiment. Bon, il a mené sauver le Congo. Maman Mbele ba Hollande. Donc il mérite. Surtout les ligues dans l'église. Ah, veste. Yo okora papa la. Tozango ba biso zali bato obanga. Chenet biso to obanga. Berger, berger. Il y a vu rien, l'église. Église. A memi biso na révolte. Makasi. Oh, ton nima battu. C'est un homme qui est leader dans ce pays. Alors, c'est pas parce qu'il est malade
que nous devons les sous-estimer. C'est ça. Il mérite, moi, il mérité à Zalawana. Parce qu'il a soutenu fort ce pays. Amen. Donc, il mérite que son enfant règne à sa place. Par contre, il est ministre. Mais comme il est à la santé bien, moi, à soutenir. Salaire, maman, à Kokabola, salaire, après, si maman, vous ça moi pour nous, pour que le traitement, pour ça, boyer, et qu'il faut soulager, tout tenter. Vraiment. Voilà. Tout bien. Dis-le, pour tout clôturer. Tout clôturer. Donc, problème est allé, ils à la Marcelo, ils à la Coutinho, ils à la président, ils à Batunyoso. Merci. Na binonyoso na magambo nyoso bosali. Ba Paulo bo medele ça zo taquer nanité na ko attaquer comment? Na lobaka déjà na loba. Magambo bozo lobeza magambo biso loba. Kala. Bino bozo relève. Mais ngana ko loba te parce qu'il y a yebisa inga. C'est ça. C'est ça. D'encourager, encourager les familles pour basala. Il pas à ini. Pas à ini pour bakabola biloko na kimia et puis basa na kimia. Liwa, une année 13 ans après, c'est vrai, pas qu'on constitue. Bon, ceux qui Marcelo à quelle prison? Est-ce que volonté? Il y a maman nezaki ngwana, bana siko ba olia ne. C'est ça. Parce qu'il y a tabozo loba, bana wana ba olia l'église. Bana na baza wana. Si. Ba olia wapi? To bakangi papa. C'est bien de chercher la justice, c'est bien, mais il a des enfants. Il y a moi Siwana. Vraiment. Donc, je crois que il faut tout comprendre. Il faut former un homme mobile. Les ressources arches. Té. Namon a formé. Oya ozoazuya. Vous avez un moment qui est dans les béquilles. Moi, c'est un prophète. Mais, ma maman, ni baza, ba ozere garde. Ba ozere. Ato lobi bitube bi makaka. Ba to lobi, ato lobi mama. Ah. Oh lobi biso. Ebi ke glisse ezalaki. Bitu ke ezalaki kondi. Ah. Ato sali papier. Non, yo pas ba roi. Naebi. Donc na me moi gérer. Vous avez la boule en Saint Testament. La boule à ah, c'est important. C'est important bon, la éviter sur la sala mais. Bon sala notaire. La biblique était. Bon, il y a un biblique mais biloko anda kowe. Biloko anda yanga moko oui. Mais biloko église des autres c'est OK. Donc na pesi mote na bedasho, na pesi bona. Doudou ah, yo za pressé. Ouais pressé. Yo mais minga. Vraiment. Non mais mao. Donc na pesi mote na bedasho kiloba na pesi mote na Dide Boudimbu azongi. La pesi mote na ministre information azongi. Nani muya azongi. Nani Muzitu akoti. Muduna Soki, muya, togo mina demi tu. Logo la petite siko. Pas musique pas solo là. Et wa mutunanga. Mutunanga. Mais aba na récupérer. Ayi na toyi la isi matona odi potone na ozongela. OK. Aba na no ali ala no. Aso salaire. Te. Ero ya ko expliquer o monito uto kota tout ça. Ça n'entend. Donc elle a Doudou Pamba azongi. Doudou Pamba Eliezer a quoi. Babi aboya ki cortège maman mikolo yo tozo kokete. Eliezer la émission Eliezer akanaki ako. Te penza. Alors il a besoin d'ango. Il fallait comme ministre. Pour la CPI na Nzamba batela. Donc ministre de la défense a mutunanga bageto kutala te mais na soutenir. OK. Na musika na soutenir. Yo soutenir donc bango baba tu mama o ya gouverneur wana. Na soutenir gouverneur maman Fifi na soutenir maman na mama Fifi Masuka na soutenir bato ebele na soutenir ba. Otali déjà. Mutamba te mutunanga.
Otali déjà mikolo. Na otala mikolo. OK. Après go saba ya suka oyo te. Mais na benga ye. OK. Yo za no de amutaba. Amutura ngai. Ouais. Agwa assumer. Vraiment. O nyoso go ya agwa assumer. OK. Parce que le ayebi. Mais nzamba otombola ye. Un jour tango nzambe aosala eloko pona ye. OK. Dieu l'élèvera. OK. C'est un bon monsieur qui a commis une erreur, mais cette erreur est vandiciée. Nzambe yemo pas frapparat, pas corriger. Nzambe a permetaki. Ça y est, Nzambe a permetaki ye pour mamuse comme pour akoma meilleur. OK. A meilleur. Quand à infraction de ba on lobi biso lobi lokote. Mais Nzambe moi ebi yana ayebi lo na kosala. Ba on ba linga longa bon, c'est bon. Condamné, bon, on va voir si le juge nani a lobby, mais un juge à Otala, c'est qu'il va dire, ce qui a quitté, soit bien condamné, bon, on dit bien. OK. Donc, na pesi mote na mamona, Italie, Zamba Pamolai, et Nancy, tout ce qui va là. Ouais, tout ce qui est dans le Baodo Swalingara, Maman Kapachula, la perico est disponible la Parisienne Air. Par robe au niveau de l'église, on a aussi l'émission très classe dans Thomas pour la relative vraiment bien. Nio ce bon mani. Kata le loté. Kata lisse la roya trop hein. Kata au mona. On peut s'entendre. Oui, ça tombe. Mais bon, ça va. Bon, vraiment ça va. Comme bon, l'église vraiment ba robe peza Nicolo robe ne lukanga maman pasteur lukanga diagonesse lukanga ono kende prière lukanga yo koto penda na kangi merci en tout cas bonne maman Bida Chati maman Chatu na yo ka été mère azali OK était la moni pasali bado mais yo kanité azali OK malam azali OK mais comme kimia OK on va loba trop te asanga bado vraiment mais maman Chatu vraiment maman Denise Niaki depuis avant pas nani c'est bon na moni benda ça va au vesi na ngai ezali ya solo ah beta penzo ndoko na beta OK yo mo nzondo te avandi pena tika boy caméra ko kufa pona statue tika boy tika wa break na ye pena ya libala tika boy ako kufa pona ye soki mobala lingi yo ndenge wana libala Papa mpaka msuba roba faut moi sinda linga makasi moi ça linga mobali te c'est ça moi si aza conséquence ya mobali Bible lobi femme soyez soumise Marie aimez vos femmes c'est ça moi c'est ko linga te parce que moi si oyo ko salela ye yango nde ko pesa soumission yango na bolingo soki moi ça bando linga mabe c'est ça tango mobali azo ya azo sata moi si pe mafuta mati Bible lobi femme soyez soumise aimez vos femmes aimez to pesi mbote na baodio swala ndibiso na pesi président Daniel Massaro Massaro alimwe mikolo Massaro azomona na tozo solola alimwe président Massaro za wapi Massaro toza wapi oluka yo na mama kapasi oluka président Massaro kabola vraiment kabola Eric Fouripe Eric Fouri au côté Eric Fouri on a somme Warzeline Okoto on a fondation un repas d'amour auto pesa bakaye na bana ya Denis Warzeline Okoto femme na ya somme faut na yo eboye bisi nga na ebio yo lokolo tangi boye na boutique Massaro Modilix na kosa na to bene ya Massaro oza wapi yo me sanga dudu famba dudu famba nao dudu mona la tête depuis ba nommé c'était tazo mona la tête quand téléphone azo ya ma pété mais azo sala OK. Okomeli ayoki. OK. Réaction. OK. Réaction ezali. Mais il y a azo mona la tête. Mais na pas banzela ça va côté nzela atie pena yé pena
simbi makambo nyonso nzela pena ça va namoni côté ya ça longo pe ba tracer déjà en tout cas non ce qui tombe nzela pena qui ne zo bonga on ezo bonga qui pena en tout cas dimi tout on a Masaro tozo lukaye abata miwa kamere to occupé oté biso ba baleki to biso président Masaro to lukayo vraiment en tout cas mère et to luka mère to lukaye mama mida tozo mamoze pana mama mida papa asala parler biso mama mida na Daniel Masaro. Merci en tout cas la balandi biso tokutani prochainement na émission Sika. Bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.